Hello, 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 hello la famille ya Mimi Selunga na pesi bino bambote bele nzamba lola mona bino nzamba lola kanisela nga bino ndenge kaka mona ka bino bandeko na nga na sepeli suko ya liboso na bino po tosolola nga na sepela ko solola bandeko na nga bongo yo osepelaka ou osepelaka te fo ko solola sala bien makasi tozo koyekola kaka a partir ya kosolola YouTube eza na makambo ebele ya malamu pe ya mabe. Donc awa tozo yekola ebele ya malamu soki po lingono yekola ya mabe yo kaka me biso toza apona ko yekola ebele ya malamu biso pe topesa mwa moke oyo biso toza na yango bandeko na nga na ye liboso na bino vraiment na pesi nano ya liboso nzamba lola merci po abatelinga abateli pe bino bato bokolanda nga a partir ya bandako na bino na pesi bino pe ba merci na sengi bino ba merci na bino ebele ndenge bozolanda mimi na bino ndenge bozo ko s'abonner ndenge bozo ko commenter nzamba lola apambola moto nyonso o azotia loboko ne kati na mosala oyo eza mosala nzamba pesanga eza don ya koloba ata batebele bakomo mona ngoko YouTube tokoti ba YouTube lokwa toza ba fille moko soki nde nini eza bongo te bandeko toye kopesa eza YouTube eza nzela moko boy oyo toza ko se communiquer toza ko lobela eloko donc ezo dépendre na yo moko ozo salela YouTube yango ndenge nini babiso o toza na mwa likabo mukenza mbapesa toyebi koloba koleka mokele mobimba te mais oyo nzamba pesi yo pe linga opesa pe epa ya baninga yo pe ozwa o pe baninga pe bazana yango donc eza bongo bandeko lelo na memeli bino sujet vraiment ya violence kati na libala eza malamu te bandeko tokolanda video ya ndeko na biso Clémentine oyo batumbaka na mboka ya Belgique bandeko na nga toyebi lisolo wana epesaka pasi pe mawa vraiment epesaka pasi pe mawa makasi lisolo wana esalaka pasi nde ya mwana lisolo nga na memeli biso bandeko pona kotalisa pe bana na biso o bazokola lelo baleki na biso oyo nano babali te kolakisa bango ke lobi soki okutane na mobali omoni basini moko ya bwepa ya mobali wana po tozomona ebele bandeko tango mwana mo akutane na basini wana leki akutami na basini ya mobali wana ayeba deja ke mobali aboye vraiment se balobela biso na chaîne ya Mimi Selunga se totala deja bemission moko ya boye pa ya mama intel en tout cas faut kokeba parce que tozomona na mokili oyo bandeko mokili zosama na makambo ebele eza na mobali nyonso ta kopusa liboso na yo nde aza mobali oyo alingi yo na bolingo solo tozomona lelo bandoki babimi na bango deja vis-à-vis boye bazobanga na bango te kindoki ezaki kakala ya bafamille lelo kindoki komiti na babalabala partout okomona na yo moto asepeli na yo te aya salo mabe keba na moto oyo azoko approche yo meme na libala oyebi te intention na ye eza nini yango wana toye poto sola na bandeko kotalisa vraiment ke tango olingo banda relation eloko liboso tozomona ndenge mokili ezokende mbilinga tozala distraité ya kotika ba relation na maboko ya nzambe ya kotalisa nzambe vraiment ya solo relation oyo nzambe nanga nalanda yango unalanda te po ezopesa pasi bandeko kaka nde tote koloba makambo kala te awa na ute kosala émission ya mutu ya mama moko abalaki mobali na Facebook tomonaki yango bolandaki émission wana ndenge elekaki bandeko lelo eloko esalingaki na ya kolobela makambo oyo na tele video ya ndeko na biso ça fait 7 ans déjà 7 ou 6 ans ndenge batumbaka elongi en tout cas toyebaka ke mwa mwasi wana akobeba kozala pena déformé makasi o akokufa kutu tango atango esalamaka ebongo mais tozomona ngo lelo nzamba za malamu na bolamu ya nzambe vraiment bandeko nanga ser oyo ndenge auti kobika na pe apesi témoignage na ye abeti lisolo bandeko tomeka kolanda mwa moke bongo tokopesa conseil. On s'est rencontrés en 2009, c'était dans le métro de Bruxelles. Au début, je ne voulais pas parce que c'était un homme plus âgé que moi, mais au fur et à mesure, j'avais mes amis qui me conseillaient, tozomona se Clémentine yeyo awa de te caser, tu n'as pas d'enfant, donc yeyo nde lisolo toni tobetela lelo. Je me suis mise avec le monsieur et comme par hasard, on avait le même délire, ce qui veut dire on fumait, on
prenait de l'alcool ensemble. C'était plus un délire, je peux même dire, même si on peut même aller jusqu'au bout de toxicomane. C'est lorsque j'ai compris justement que c'était une relation toxicomane à toxicomane que j'ai cherché à arrêter cette relation. Volume eza bien te mais nayebi te se bokwa koyoka ngo vraiment bien. Au départ, c'était la violence vis-à-vis de mon entourage. Il a commencé par me séparer de mes amis parce que mes amis ne supportaient pas son impolitesse et elles m'ont demandé justement de faire un choix et par amour j'ai choisi le monsieur. Ensuite c'était des insultes vis-à-vis de ma famille, de ma maman plus particulièrement. Ensuite donc tozoyoka ser na biso ndenge azoloba relation wana bandaka yango balinganaka na mobile na ye esika balinganaka wana bazala komela assemble bazosala badele na bango assemble bandeko na ngai siko elo nini ekomelaki ndeko na biso mobali akomaki komaltraite ye kofinga ye na miso ya bakamaradi na ye oza kitoko te oza monene oza soki ndenge nini bandeko totalaka deja basine pona bana na biso baleki na biso oyo bazokola lelo bayeba yaka yango deja ke nani oyo akoki kolingana oyo akoki kolinga te tozomona bandeko donc ndeko na biso ndenge aexplike mobali azalaki komona ye aza eloko te aza kitoko te azofingafinga ye oza kitoko te oza monene otala ye kuna aza bien te siko bakamaradi na ye mpe bazalaki kosepela te mobali na yo nde nini komanke yo boye mobali na yo komanke yo mpona nini sikoyo ye nde bakamaradi bandaki kosepela na ye te bomoni bamibali ebele oyo bazalaka ke aye po asala mabe akolingela yo bakamaradi te meme bandeko na yo akolukaka bolo na bango so omoni kaka mobali bana na biso bozokola fo bozala mayele soko omoni kaka mobali azoyela o basysteme ke o kamaradi nwana nalingi ye te ndeko wana nalingaka ye te pourtant ndeko na yo asala ye mabe te amanka ye te kamaradi na yo amanka ye te me ye moko kaka alingaka kamaradi na yo te alingaka ndeko na yo te fo deja kofongola miso kokende kaka te ke o eza libala eza bolingo na ngai okamata omona ke a te bolingo tala ser na biso makambo azoloba volume à me faire voir que je n'ai aucun mot à dire. Il criait, il hurlait, il n'avait pas de retenue. Peu importe qu'il y ait les gens, qu'il n'y ait pas les gens, qu'on soit seul, qu'il y ait le petit ou pas. Donc ça c'était... Téléphone na mosu ndeza en charge te donc oza na volume moke. J'ai vraiment vu particulièrement lorsque je suis partie de la maison, donc du domicile, lorsque son propre frère m'a appelé pour me prévenir en me disant Clémentine, fais attention. Je suis arrivée du travail et j'ai trouvé monsieur en train de parler au téléphone et il disait à son interlocuteur de l'autre côté que pour lui la meilleure solution, si lui ne pouvait pas m'avoir, personne d'autre ne peut m'avoir. Tandende kwa zae kitoko omwende nga zae kitoko talande mobali akomisi talande nga komi différent bandeko ndeko mwasi azali mwasi kitoko makasi ndeko mwasi azalaki kitoko makasi Clémentine oyo bayebi lisolo oyo te meme so baluki na YouTube ekobima azalaka na Belgique batumba ye pa mobali bandeko eza pasi yo pesi moto moko motema nzoka moto alingi na ye yo te yo pesi ye motema na yo pesi ye nyonso na yo nzoka ye na kati ya motema aza na bapense moko boye ya mabe mpo na yo eza pasi bandeko na ngai tala mwana mwasi oyo basini alobi donc soki na libala omoni omona surtout mibali yango baza ebele bamona soki mobali azomona yo ntina te koke kokompare yo na basi moko boye ya libanda ke yo kuta oza na oyo te yo kuta oza boye yo kuta oza no boye te mobali wana aza mobali mabe po mobali elo nini etindaki alinga yo bakangaki ye na makasi te babetaki ye bangondo te ke linga ye ndeti lelo to ana kati ya ndako be papa Sami anda koloba nanga yo kutu libumu ezeba yo pourtant libumu ngo ezeba pona nini ezeba pona bana na biso toboti na ye eza mibale bele bandeko abotisi yo bana ozwi ba opération
mabele zebi yo ekomi yo lokola ba papier misusu bazaka ba mabele mikie basi bazaka mabele mikie boyebi bandeko nango bazaka pena na tolo mikie bazaka ta mususu amelisi kaka boye libota liboso ya mibale kaka libele pene esili nango ndima mwasi na yo bongo ndima mwasi na yo bongo ndenge akomi lelo paske oyebi yango eloni ne komisi bongo eza bana na bino o baboti o baba o yo botisi ye meza na mibali wana o bazaka mabe o baza lokwa ba mibali o babalinge ba mobali alingaki aboma seng na biso Clémentine atumba mwasi bandeko ndeko alobi mobali ana azalaki komona eloko te azalaki komona ye eloko te eza leson tozwa bandeko po lelo bato ebele bazomona meme bana na biso ya mikie bazomona ka lokola batuli lokola ka akende presse mutu oyo ozokendela presse fo yeba ye ntango ozomona basini moko deja ezosala malamu te koneglige basini wana te mobali oyo azalaka ke abandi oyo deya na makofi keba na mibali ya makofi fo kokeba na mibali ya kobeta mobali oyo deja ke abetaka deja aza mobali mabe komona te ke otomesana na biso mukomusu akoboma yo mukomusu akotumba yo ndenge batumba ndeko na biso awa violence eza mabe soki deja yo jeune fille ozwi deja mobali moko boye mususu kaka 2-3 jours ka une semaine abeti yo deja mbata nalinga aboye te akomo salo lokola yaza professeur na yo lokola yaza papa na bino ba dictature bele akomi mobali azaka dictature te na bolingo dictature ezalaka te so omoni mobali ntango nyonso kofinga yo kokompare na batu yeba deja mobali wana aza mobali mabe aza mobali mabe alingi yo te po mwana mwasi azali mwasi kitoko metala maloba ye mobali azofinga ye oza kitoko te tala monene maza mwasi kitoko azali mwasi kitoko bandeko azalaki mwasi kitoko me ye mobali wana kofingaka yeke oza kitoko te oza kitoko te bandeko bazobenga ye bazoyebisa ye sala attention pe mibali wana bazaka lokola donc balokaka bato bazoyebisa ke sala attention keba na mobali wana mendeko na biso tala penza ata bino moko mwasi aboye o mwasi mabe mwasi aboye mwasi mabe tala mwasi aboye tala siko ndenge bakomisi ndeko na biso tala pona kutu oyo eza poto bandeko na ngai po oyo eza poto toyebi poto awa traitement eza makasi sino te tango na kolakisa bafoto mosusu tango azalaki na nini awa sino te tango ezalaki vraiment soki ezalaki Afrique oyo azalaki moto akokufa bandeko na ngai azalaki moto akokufa azalaki moto akokufa po azalaki ye nyonso babandi enga wana nga don ntango natala video wana esalanga pasi nga binzambe ntango batumbaka ye wana bato nyonso totali mwana mwasi akokufa pasi ezalaki na libota na ye mama na ye azalaki na bapriere makasi mobali aye kokotele na kati ya ndako ntango ya monike mobali bazoyokana te bazoyokana ta monike no malamu na bakamadi bapesi ye mayele ke ake kokima na ye pa ya kamadi mobali ake kolande kuna yakanisa ye mpo na nini ke basolola mobali aye na essence aye atie mwasi moto quel esprit nini ekoki kotinda moto asala eloko aboye soki ndoki te bandeko tokebisa bana fo toteyaka bana na biso tolobaka te ke o te ndenge eza boye mwana nzambe kaka kosunga me na conseil mpe ya biso bamama na bana na biso mibali na ya basi fo tosunga bango na bandako kotalisaka bango deja ke bana bakomi na baage moko boye po toyebi te ntango moto abandaka makambo yango tolobaka te ke mama ye nakebanda eloko oyo tokoki koignora kaka nyonso te ke te baza na bana mike te akosala kaka ntango mokili ekomi mabe makasi ntango mosusu yo moko mama okutanaki na eloko te me ntango mosusu mwana na yo soki yo te ye takoki ekutana na libaku ya mabe oyo bamidele ya mibali ya boye toyebi toboyi te eyebanaka te motema me deja basine ser oyo alobi deja basine deja ezalaki mobali kobeta ye na miso ya bakamaradi kofinga ye
mobali afingaka mwasi yo lingi mwasi na yo ozofinga mwasi na yo ozokokompare na basi mosusu eza bolingo te alingi yo te alingi yo te ataku toza mabe ataku toza koka ataku totambolaka te ataku toza soki ndeni soki ye moko ntalingaki yo apres na ndako akomi kofinga yo obe nde boza bafiancé akomi kofinga yo me nani alingelaki yo ye soki ye moko te mtalingaki yo pourquoi kofinga yo pourquoi kodénigrer yo pourquoi kobanda kosala babilo moko bweke oyo bando peso pasi aza mobali alingi yo te siko biso batu mwindu tozaka yo kaka bomba kaka tika kaka bokomi na mwana liboso kaka bongo mwana mibale ya misato ya mine kaka bongo après lobi aye koboma yo atiki yo na ba yo tiki bana bolingo nyokolaka te bolingo nyokolaka te soko moni bolingo ekomi konyokola seke eza bolingo te bolingo nyokolaka te bolingo ezaka na mawa bolingo ezaka na sentiment moko boye ozomona olingi konyokola moninga te ezala mwasi ezala mobali meme mwasi tozoloba o pa mibali mpo nini esalami ndeko mobali mutasala ndeko mwasi boye me soki ezalaki ke eza siko mwana mwa bana basi abongo mpe bazali alingi na ye mobali ta mosusu mpo ashina yo mpo kaka balobaka ke aobe atulaki na ye alingi yo me na bolingo alingi yo tomona okoma kokompare yo na mibali mosusu bamibali naleka na bango akomi kokompare yo kutu kaka abandaka kokitisa kaka yo azotalo na lolenge moko mabe ti lobi pe basi pe baza basi wana pe baza o baboma pe mibali bazali po eloko nyonso eza ke mutasala moto mabe eza tango mutasepeli na ye na mutu te tango mutasepeli na mutu te meme ndenga za wana ye garçon balobi ke akendaki prison mais prison soki ya 6 ans kaka wana si prison 6 ans pe eza moke tala siko des fois tika mwana bato pona aleka kutu na basirurgie ya makasi aleka vraiment na opération ya makasi wana poto yango elongi kutu ekomi nde tozomona boye mais ezaki catastrophe bandeko ezaki catastrophe ndeko na biso autaki na liwa amonaki pena liwa na miso yeba batumbi yo bongo ndenga auti koloba apo volume ya makasi te tala ndeko ndenga azalaki botala ndeko ndenga azalaki botala ndeko ndenga akomaki totala ndeko ndenga akomaki nyonso boye mpo na libala nyonso boye mpo na libala bandeko na ngai to milinga nano soki muto milingi okolinga pete mutamonisa opasi liboso milinga biso batu biso bafama africain to lingi libala makasi koleka yo moko olingi mobali makasi koleka yo moko mobali anga azosala mabe azonyokola ne yo alingi na ye yo te me yo lingi eka makasi ozokangama na ye ka makasi azosala mabe anyokola yo afinga yo asalo ndenge nyonso yalinga sala yo bandeko nazotinda mutu na divorce te nazotinda mutu mais eza quand même photos na mwa ba valeur na biso mo betake ba femme photos na mwa ba valeur mo betake basi soki yo mwasi kapa mobali na yo ozare eloko moko kosakanela finga yo tango alingi a critique yo tango alingi na miso ba camarade ana siko importance na yo etake mwasi na eza wapi importance na yo etake mwasi eza wapi eza wapi importance na yo etake mwasi bandeko nange eza wapi etake mwasi omona penaki oza na ona valeur moko te pa mobali wana oza na valeur moko te pa mobali wana oza na valeur moko te foko yeba komita na valeur yeba komita pena nesika na yo ke nona mwasi naza mwasi so moni mobali moko ezosimba te mabende yo kende kosala mabe libanda ke yo mto mais soko moni ezosimba te basini oyo mabe oyo mwasi alobi kofinga ye komaltraite ye yo muto lingi komaltraite pona nini yo mwasi yo lingi tango lingaki muta lingaki tokoma kokompare ye na basi nyonso yo kutozanga oyo yo kutoza ni loko te bandeko na ngai siko mwasi soko oza complexe okotisi complexe wana ozomona kake kutu ndenge eza wana nga nazaka na nga tina te ozomona bamibali ya mitema mabe baza bongo mibali ya mitema mabe bazaka bongo
akobanda kosala yo babiloko moko omimona ke ozano susu ozaka nokuta eloko te. Akobanda kofingo na ya lingi, akobanda kokritike yo soko telemika atali yo kutu. Donc yo moko pesko soko zana mutu te okomo mona netike ngautu nazala nge eloko te. Nazaka nange eloko te penza yekuta yokelanga mutu mako yokela mutu mawa bala yo azate soki ya néglige yo ezana mutu musuta musa akwela ko libanda. Pona nini ko néglige mwana mutu? Pona nini ko sala mwana muninga pasi po alingi yo? Pona nini? Pona nini bandeko? Pona nini? Eza kitoko te, eza malamu te. Soko lingi mwana batu te, soki eza kindoki te o approcha ki pona nini? Po yo kiseka ka pasi. Po oyo kisaye pasi mutu ayokisaka muninga pasi amilingaka te. Po yo moko soko tali pasi bato ebelo basalaka baninga pasi basala baninga mabe bandeko nanga bamilingaka te. Bamilingaka te. Po soki mutu omilingi osala pe muninga pasi te. Po ozomona yo moko soko pasi wana ozozwa ngo ke ngana sa muninga boye soki nga siko basali ngango esanga ndeni na okoka na ko supporter na eza bien te mais soko moni mutu asala mutu mabe seke ye moko amilingaka te bandeko botsango na mitu. Soko moni mutu asala ka batu pasi asala ka batu mabe esala ke loko te esake ni show ni foi seke amilinga te. Mutu amonisaka baninga pasi aza mutu amilinga te. Po mutu amilinga ka bandeko nanga au senti pasi wana te na sala muninga eloko nga na linga te esala pasi au sala ngote. Liba leza moumbu te kolingana ezaki boumbu te mais ezala na ngamba biso basi ezala na ngamba mobali eza na basi ebele pe mobali po alingi ye azomimona akolobela mobali babiloko asalite akofinga mobali ndenga lingi akokritike mobali na tango alingi na miso bakamaradi na ye kolobela mobali biloko asalite kolobela mobali donc valeur kuta apesa ne bakamaradi ya mobali mais mobali na ye moko apesa ke valeur te. Bongo linga ke pona ni soka za mutu moko ke aza ya valeur ya niveau na yo te. Yo mutu a niveau kende kolinga mutu azanga niveau ti bokomi ta musu pe boboti bana fandi peta musu bambula siko lelo mutu ana za muta niveau na ote. Siko pona nini yo linga ki muta niveau na ote? Olinga ki muta niveau na ote pona nini? Bana na biso obozo kola totala ndeko na biso an hôpital ndenga zalaki totala na hôpital awa o police ndenge kangaki ndeko na hôpital donc mawa ta ndeko ndenga za en hôpital donc azai ye nyoso ba bandi lisolo na ye eza na kati ya YouTube lisolo mwa so Clementine eza na kati ya YouTube lisolo oyo esala pasi esala penza pasi bandeko esala pasi pona ni ko sala mwana muninga pasi bwaza pe na mama na ye ape na bandeko na ye soki yo lingi ete na libala soki yo lingi ete eza bandeko ne balingi ye mama na ye papa na ye balingi ye aza utile soki aza utile te pa na yo na famille na ye aza utile ta musu balingaka ye aza batelaka motema okoboma mwana bato bongo soki akufaki soki akufaki bandeko soki skoka akufaki tala moto pena ndenga komaki na niveau hôpital ape ezomona na te po eza ba pembe elongeza ezomona na te monoko do ye nyosa gonflaki bandeko nanga nyoso wana pona nini mobali nyonso wana mobali soko moni na yo na relation zo simba te ko forcer te biso batu to lingi ko forcer relation moko o ezaki ezo simba nango te ozomona pena ke nga naza na nga susu emete obenga alinga nenga misusu kutu na debi kaka misusu ta musu kutu ndeko na so Clementine bakosa kiye batalisa keke te na lingi yo to lingani na lingaka yo amoneke ya mobali alingenga prenda komo relaxer maka meza na misusu ne bandeli kaka ne bandeli mobali pena zo laksa pena import azo laksa na eloko me yo zo tinga mae kaka ti yo forcer kaka bala yo kaka abala yo kaka nyonso yo pasi mutu azipo na nini libala pasi mutu azipo na libala
pona libala pona mutu moko lingaki tango mosusu po sunga ye pe me ye wana kaka ye kosala mabe. Bandeko totalisa bana na biso mwana komi na aokoma jeune fille boye toyoka bana na biso soni te foko talisa bana soko relation moko pa yokendaka boye mutu abetio dia mwambata eza deja basini ya mabe. Pona nini kobeta oza soda te soda kutu awa na bana bafrike na poto awa soda ke kobeto ka boye pena non basololaka soki pe ba convoquer soki pe ba kango ba okanga yo me okobanda ko beta mutu pona nini relation ya ndenge nini yango kifoka ko beta relation ya ndenge nini kifoka mutu mobali obeta ka mwasi esala ndenge ni meme basi bazalaka ke o basi yango ba mo balinga ba beta bango wani akindoki eza kindoki nde biso basi to baka mongani gape mobali abeti ngai wana pona okutana na muta beto te eza na bato mususu pena donc se azwa yango pena donc yoso olota kutu te kenga linga mobali abetanga ta mwambata kobete eza mabe kobete sala apasi siko eza na basi muso ngala linga babetanga mobali abeta no tozo forcer kaka beto ka tango okomi se violent akomi ko panzo elongi akomi panzo liso. Mibali nyonso babetaka basi o babunda na basi ba mibali te baza basi balata nde baza bande basi balata ba pantalon baza mibali te po mobali abengami mobali ko beta mwasi te mobali abengami mobali obeta mwasi te basololaka mwasi bana kutu awa bazoko mundele kutu awa meme mwana no moko boti na Afrique biso boma mwana tika nyoka boma bapara bako tuta yo kuna zobeta kuna zobeta ozane siko kimela te me awa meka nanu kosala mwana ke papa kuna nyati kuna mama nyati meka soki bakobotolo bango te soki bakobengisa yo te yo moko omona nde bakobengisa yo ekomelo penza donc tika somo omona somo alikambo melelo tozomona bamabala mususu mwasi bako ngai nayebi jeune fille moko boye bazo fanda tozana nani babanda kofuta lopango moko na ser nanga nga wana na oke pa ser nanga mwana mwasi wana bazo beta ekomoni alaka mima bazo bete pa mobali babunda kana nayebi te se bazaka bandoki bango mibale soki pe mobali mtazaka ndoki abanda kokolia muninga te na yeba te po phénomène wana modeli bato bazaka kobundela soki mobali atuti mwasi soki mwasi avimbi te autika ete fo mwasi avimba d'autant ozokutana na ye vraiment ozotuna yango okutanaki na nani na lion basasi yo ozomona manzaka ozomona elongi vimbi mutu mikwana se bomoni kaka komo finika kaka liputa bandana elongi boy kaka boy seke babeta kiye tongo peta ekotana bakomo kende pe bango wana na hôpital bandeko nazana ba masolo ebele ya batu babeta ba mabala ngo pe fanda te mabale fanda te mwana mwasi wana mima wana ti mobali wana abomaka ye mwana na kati ya libumu aboma ye mwana na kati ya libumu violence ya modele ya bongo me bozo continue kaka kolala na kolamuka bozo continue kaka azaka mobali nanga me aboma ye ya mwana na libumu mwasi azaka na zemi abaseti mwa abeta ye baku mwana sipota te mwana zwa shock mwana kufa na kati ya libumu ebembe wana ezalaka pitopali ebembe wana batuto kima desordre poni famille ya mwasi basiliki bamemi mwana na bao mema bala ngo pe abongo na Afrique ezaka lokwaka baloka bango nayebi te soki ezalaka po mobali aopesa mbongo yo tekaka na ote me awa vraiment bamakambo eza mwa moke rare po awa soko social azali na ye yo mopozi mwa musala na yo okovivre nayebi te na Afrique soki ezalaka bongo po ani mobali wana libala wana ekufaka tango bandeko ya mwasi baye kokunda mwana balobi trop c'est trop bamema mwana bango bandeko me mwasi anga azonga lisusu
azongaka na ye lisusu nga bime oyo ezaki ndoki obe nini mabala wana bato ebele situ na Afrique mabalo ezaka ke babetaka ye babomaka ye ekufaka te ekufaka te me mosusu mpe ekufaka soki mwasi amayele abi te trop c'est trop na okoka su te ake na ye mosusu tozalaka na bango mpe kaka pembeni wana libala kaka yaka tofanda pe mingi ezalaka kaka bayaka tofanda bapesela yo ata masanga te po o bapesela bao masanga mukie penza omona mobali aomona pena douleur wana te na bala ye tika kaka aotala ba dépense na ye aotala bandela po ayebi pasi ya kobala mibali bayebi pasi ya kobala ya pilo lilo même ikutu ya voile te même ikutu ya pete na musapi te wana eza nango so ebino mo bolingi me oyo ezaki pena apesela yo masanga apesela yo mbongo ya libala na famille mibali wana bayebi douleur wana o wana paka azokata pena salaire ko pour kana te eza pasi kobala eza pasi po divorcer sala bango pe pasi loba zaka jigolo azaka mobali kama mabe esalaka bango pasi esala bango pasi po amona pena ke abomaka libala wana me oyo ezake babala ayebi nende babala ya mwasi te ayebi kutu pri ya sipek te ayebi kutu nde basombelaka batata basi ya mwasi na ye sipek te na mama ayebi te libala mbonga libala kutu apesa te akoniokola yo libala wana mosusu na oloba bandeko na ngai fi wana tozofana ne kote moko mobali apesela ni masanga ni eloko ye moko ayakaka akota du akoti na kati ya ndako bafanda mobali asala zuwa te mwasi asala zuwa te soki ka asali meme alalaki libanda koloba te bandeko mwana mwasi wana mobali abeta ye azwa bamba ye krik oyo ya nini oyo soki balongwela soki bapine soki eloni yango wana ya camion oyo balongwela bapine wana mama abamba ye pan na lokolo eza mwana mwasi ana na lokolo mwana mwasi abela ekomaka ye mbasu pota wana ekomaka yaya aza yaya mobwe na linga ti lelo libala ngo mpe fanda nango te mwana mobali ana niokola fi wana nga nazoba ndeko yo kokufa mukolo mususu pena yo kokufa libala ya bwepona nini me sera ngo pe ye o baba pena tingama na ebite soki ezaka koloka soki ezaka nini me suka na yoka bakabwana po abamba ye eloko wana na lokolo mwasi akoma ye na pome lokolo do malade ekoma ki pota chronique esilaka te ndeko mwasi wana esika pote ezopola osepela te solo ye mope mobali so azoketike na hôpital bandeko bazosilika me yo libala bwe bakoboma yo nso bakabwani ye moko susa ye kozonga mbala mosusu lisusu abamba ye lisusu do de makolo na oposa te bandeko makolo mibale bato bayebi lisolo bakoki kotémoigner bato na biso même grande sœur nanga koki kotémoigner makolo mibale donc ezalaka siko nini ipare soki alingaka alia ye alingaka lia soki mobali yango azalaka kosala bambongo mabe donc azoluka ye na bafaso nyonso aozwa ye te soki abambika lokolo boye pota wana fo ekoma mbasu esilaka te eye koleka su soki inane deza bamba ye lisusu tokutana na fi wana na nzela akomaka moto babaze ya milai po bapota na makolo mibale esilaka te yaya boni lokoloka mwa itabi eleki nanga azokisanga susu na lokolo mususu na oyebiso na osufri lokola mute konda pote pola me nga bisiko bokabwani yaya naza kaka na oke wapi aza na papa na ye na mboka wana meme kutu koza na papa te lukata na eglise kende kofanda mwana te eloko te mwana mobali na koniokola bapesela yo ata lisanga moko te ata likaso apambo oyo papa na bino alia te me babomi oyo babebisi yo makolo oyo ezake mobali mosusu akobala ne yo azotala boye na bamakolo yango
accident nde nini osalaka accident obeni obandi obeta kete mobali mona azalaka na ende mais bandeko libala ata bato babaka libala oui libala yana bambonge toyebi mais ekoma ya koboma te so ekomi ke mobali anda kobambo babiloko anda koboma yo anda kobeto bamakofi abanda kotumba yo wana eza susu souffrance te ekomi mabe ekomi eloko mosusu ekomi liwa toboyi te libala eza na bamata kita nango oui na ta mosusu bakoswana baproblème mike ezangaka te bamakampe minene koyela bino na ndako me ya kobanda koboma mutu te bongo mutu aotala ya kobanda kobamba mutu te biloko naza na foto moko na Facebook nanga bandeko nanga po kaka nayebi te so epe ekenda kutu wapi foto yango nayebi mwasi mosusu bandeko natala yango se na omona yango mwasi wana modeli mwasi wana bapanza ye elongi modeli bapanza mwasi wana mutu na libala bapanza mwasi mutu bandeko nanga nyonso wana nini po na libala nyonso wana nini libala tete bandeko nanga foko doze foko eba pena koboya mabe foko eba pena koboya soki pene eloko wana eza nango bien te eza nango bien te soki eza bien te bandeko soki eza bien te eza bien te tokozalaka te eloko eza mabe yo ozokomisa ngo ka bien yo ozokomisa ngo bien non mbamuso ekoboma yo soki eloko eza bien te nini oyo biso na portugais tobenga bamaltrato komaltraite mutu na kati ya libala eza kitoko te mobali akofingo ndenge alingi akozango barespect ndenge alingi akofinga yo ndenge alingi akokritike yo na miso ya bato ndenge alingi akobanda kolobela yo bamakambo oyo amoni okutu yo mo ozokoka te mais libala mpo nini mabala ekoma pasi libala enyokolaka te bandeko libala enyokolaka te soko omoni okomi konyokwama ndeko nanga seke libala wana eza ya yo te swati zwa mayele obie luka vraiment omitala vraiment malamu po libala banyokola te ndenge ye mobali wana olinga te banyokola ndenge ye pa koye konyokola moninga te ndenge akoye konyokola moninga te eza bien te bandeko oyo tozokolisa bana na biso topesa bana na biso tosunga bana na biso tosola na bana na biso soki mobali aza mutu kaka ya muke eza bien te eza eloko moko eza mabe ti suka kobomela yo mwana suka kobomela mwana surtout biso baafricain meme kutu babalela mwana okoprefere no mwana baboma ye na libala mpo nini abala mobali kuna azotuta ye makofi banda ntongo ti butu eza libala eza pasi nga pena mpo na nga meme kutu nalobela makambo ya nzambe meme naza mwana nzambe mobali soko ozotutila nga mwana na ngai banda ntongo ti pokwa lelo obeti lobo obeti nga na koboma na nga libala wana na koboma na ngai yango po tala ndeti mama oyo soka bandaye komona mwana na ye bazobetaka ye bazosalaka ye mabe azomonaka fandaka se boboti deja fandaka ekoleka nango ye wana mwana lobi batumbi mwana nzambe kuta nzamba mawa ayokeli mwana mwasi o mawa po mwana mwasi azonga na porte soki pena bato bakota pe bamona pena keliwa pena mwasi amona keliwa eza azonga na porte nzamba alingaki te po se nzamba permetaki mwasi ombela za te 6 ans be 7 ans yango oyo donc tobosana pe mais lelo tobosana ete po omona bimi akoma koconseiller basi akoma koconseiller bato akoma kolobela makambo ya violence oyo akoma kosala makambo ya basi batika omona akomimonisa pasi na bamabala akoma kolobela yango po ye moko amona yango siko azolobela yango poni mpo nzambe apesi ye grâce wana abikisi ye bongo soki akufaki mobali moko bo apesela ata uta apeselaki yo bitabe ata apeselaki yo likemba yango fa ya kobomela yo mwana bamama baafrikain totika biloko wana libala eza te ke mwana ke komona pasi na libala ezaka pasi te libala eza souffrance te
Oto lobaka bapasi eza na makambo ebele. Bapasi eza na makambo ebele, ba makambo ezaka ebele kana bapasi ya mabala kezala motema monene, mais motema monene na kobeta. Po kobeta wana lobi, mususu balongoli ezemi po na kobeta. Mususu bazokisi na mutu. Po awa nyonso po foto na moni yango te. Awa nyonso mutu bakata. Po nini abalaki yo. Po abalaki yo, fo aboma yo asalo nyonso ya lingi na pe ya lingi. Asilisa yo po abalaki yo. Biso ba parent tozomona ngo normal. Babomaka libala te. Libalo babomaka te za malamu. Mais libalo o ezake lelo babeti, lobi babeti ti lobi akwa kotumba yo. Azwi kanda na ye wana telme za makasi. Ati atumbi yo tati ona nzungu. Atokisi yo apka akati wake koto mona pe toyoka ngo. Toyoka yango. Mobile kati mwasi toyoka yango nyonso wana ezani eni mutazana eni no na kati. Bolingo ezaka naturel bandeko. Bolingo ba force kango te. Mutu alingi yo. Oya alingi yo pete alingi yo te ato force ndenge nini. Bolingo kutu ba force ka te. Meme na ki camarade, meme na mwasi na mobile, meme na kibondeko. Bandeko ngase mutu alingi ngate. Kolinga ngape kate. So lingi no ngate. Fanda na oka pe na kwena yo koluka nga pete elote po olingi nga te boto sola nini tozande soki nga na rêve muto alinga nga te na rota yo musika po olinga anonga te bongo siko na ko profiter loko ni pa na yo eza pende mo meme na bandako soki mobali ozomona pena nazo sala befort na sala bwe nazo ngisa bwe alingi ka tazo aomona nga ka eloko pamba ndeko ato force nzoto ndenge nini. Muto azake azo néglige yo. Muto azake azo néglige yo bandeko. Eza lo moko azomono eloko te. Azomona yo eloko te. Ozape eloko te pa na ye. Siko tango moto za eloko te pa na yo mutu na bolingo fa monaka meme na métier. Fo muta monake mutu nanga portanga implice na linga ke na tina me mutu sko alinga kayo te meme na bolingo to force ato salindene tala siko mwana na ye wana apesinga mawa poka ezoyoka na bien te audio oyo ndeko alobi nini alobi meme mwana na ye atuna mwana esa ko pasi te. Abi no mama yo oza plus belle na basi nyonso. Donc esengo na eza mwana na ye. Siko ya boye soki mwasi akufaki. Mwana wana siko lelo po papa ya boye. Meme ndewe za wana mwasi oyo soki mobali anga bima soki pende nini na ebite lobi soki pe papa nga na courage ya otala mwana ye. Potango otala ka deja longi deja mutu yo tumba de ya bongo ye wana nde mama ya mwana na yo ango courage nini pena yo ozala nango lisusu courage nini yo na ebite sa tata ozana courage même kuto mwasi a permettre yeke yakaka na yo kotala ka mwana na yo bandeko courage nini akozala nango po tango telika elonga muninga ndenge de format tango telika elonga muninga ndenge de format kaka. Qu'un jour je puisse être brûlée vive. Yango bandeko tokosukisa nango tokosukisa na biso nango vraiment tolanda nanu ndenge ndeko na biso amwasi na tie na telefone nga mususu tokosukisa na yango toyoka vraiment po epesa pasi bato mususu balinga fo pena yoka ye moko ndenga mama miselunga na oloba boye mususu aomona kwa na osa ba je na ekokosa donc ngai esalinga pasi esala nga pasi lisola fille oyo esala anga pasi mutu fo milinga ndenge ozali so omoni mobali moko azo néglige yo azo kofinga yo azo mono eloko te ndeko na ngai eza nango na tina moko te eza na tina te po okosouffrir ti okokufa otiki mokili oyo mutu anga tikane kodondwa atika na epe ko vivre ba vie na epe ya bien epesi pasi donc lisolo de epesa pasi menande na moni yango lisusu lobi na Facebook nanga epesa yenga so pasi tala mutu azaki elongi kitoko
elongi bambi ye yango bambi ye elongi mpona nini nyonso wana mpona mobali yango papesela yo ata eloko te ata mokie apesa te asali yo ka pasi atiki yo ka na defo. Bandeko nzambe asunga biso na bato tozoki ekutana na bango na mobali mutu oyo omonike lelo otuli kokende mbangu te bondela nzambe ndenga mamimisa yonga na loba ntango nyonso bondela nzambe ntango yo tekake na tuli deja eloko wana seke mutu nyonso akoya liboso nokozwa ye mutu nyonso akoya liboso kozwa siko azala malamu bosoka aza mabe oyo babomaka bato ndeti oyo jigolo oyo aboma atumba mwasi oye pena na esansi no wuti musika eske esprit ya mwana nzambe ezaka bongo andoki tata oyo po esprit ya mwana nzambe ntango olingo osala mabe eloko deya ya mabe osimbi molimo mo deja eloba no te me ye awuti azwi soki bametro soki mpe na voiture na ye moko wana na ndimi te metro aki na voiture na ye moko oye mpe mosika otamboli ti okoti na esansi na yo na almete na yo osali dega wana seke oha motema mabe makasi bandeko toyoka ndeko na biso toyoka vraiment. On s'est rencontrés en 2009, c'était dans le métro de Bruxelles. Au début, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que c'était un homme un peu plus âgé que moi. Mais au fur et à mesure, j'avais mes amis qui me conseillaient, qui me disaient, voilà, c'était le moment de te caser, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien du tout, il serait temps de penser à tout ça. Je me suis mise avec le monsieur. Et comme par hasard, on avait le même délire, ce qui veut dire, on fumait, on prenait de l'alcool ensemble. C'était plus un délire, je peux même dire, même si on peut même aller jusqu'au bout de toxicomane. C'est lorsque j'ai compris justement que c'était une relation toxicomane à toxicomane que j'ai cherché à arrêter cette relation. Au départ, c'était la violence vis-à-vis de mon entourage. Il a commencé par me séparer de mes amis, parce que mes amis ne supportaient pas son impolitesse. Et elles m'ont demandé justement de faire un choix. Et par amour, j'ai choisi le monsieur. Ensuite, c'était des insultes vis-à-vis de ma famille, de ma maman. Ozoko insulte. So monika mobali afingaka na famille na yo. Na mama boti yo mobali wana zo finga yo. Alingaka ne yo te. So moni mobali azana respect meme ya kofinga baboti na yo te azana na kobanga wana te ndeko. Hurler comme une serpillère en fait. Vraiment comme une serpillère. À me faire voir que je n'ai aucun mot à dire. Il criait, il hurlait, il n'avait pas de retenue. Peu importe qui est les gens, qui n'est pas les gens, qu'on soit seul, qui est le petit ou pas, il hurlait, il criait. Donc ça c'était un truc tout le temps, tous les jours. Le danger, je l'ai vraiment vu particulièrement lorsque je suis partie de la maison, donc du domicile. Lorsque son propre frère, m'a appelé pour me prévenir en me disant « Clémentine, fais attention ». Je suis arrivée du travail et j'ai trouvé monsieur en train de parler au téléphone et il disait à son interlocuteur de l'autre côté que pour lui, la meilleure solution, si lui ne pouvait pas m'avoir, personne d'autre ne peut m'avoir. Ta fille a battu je suis directement allée so boy moninga boya yekende yo fo longole ka mupepo longole nyanso longole kitoko o moneka akufeza bien te. Il ne pouvait rien faire. La deuxième fois, je suis de nouveau allée reporter plainte parce que ça tombait que monsieur était venu à Liège sous prétexte qu'il voulait voir le petit et qu'en même temps que dans quelques mois, il allait voyager pour retourner en Afrique. Je suis retournée à la police de Liège, montrer le message que son frère m'avait envoyé, montrer certains messages écrits de menaces de monsieur. Mais encore une fois, monsieur n'avait pas d'adresse, on ne pouvait pas le convoquer. À ce moment-là, la police m'a donné la plainte que j'avais faite. Et j'ai ramené ça à l'école de mon fils pour prévenir aux maîtresses, pour prévenir l'école, que si jamais monsieur vient chercher l'enfant, je sais que ce n'est pas un jugement et qu'ils ne peuvent rien faire, mais qu'ils puissent au moins m'appeler et ne pas laisser partir le petit avec lui. Je n'avais vraiment aucune idée,
Mais quand je dis aucune idée de la violence ou du projet vraiment qu'il avait mis en place. À l'époque, l'appartement où j'étais, c'était chez une amie. Et cet appartement donnait face à face aux escaliers de la cave. Et dès qu'il a entendu que j'ouvrais la porte, il est sorti, il a poussé la porte et il a commencé à me poignarder au couteau, à me taillader le visage d'abord, premièrement. Et on a commencé à se disputer le couteau. À un certain moment, il s'est levé pour aller essayer de fermer la porte à clé. Mais je me suis débattue, il n'a pas pu fermer la porte. Il s'est mis à califourchon sur moi, il a ouvert l'essence et il a commencé à m'asperger ça du côté gauche de mon visage. Mais entre-temps, je me suis rendu compte que non, il était sous emprise des stupéfiants. Je l'ai appelé par son prénom et je lui ai dit, regarde, il y a le petit qui nous regarde. Et il a clairement dit, avant de mettre le feu, t'aurais dû penser au petit avant de... Otina moninga bambeli apo kamati su moto ti oza motema mabe te vraiment ta moninga nenga komi vraiment oh soki na Afrique mutu esili. Je me suis levée, je suis allée jusque vers ma salle de bain. Je suis rentrée dans la baignoire. J'ai pris le pommeau de douche, j'ai commencé à m'asperger d'eau. Et il y a un moment où je jetais un petit coup d'œil dans mon miroir. Et c'est là que j'ai vu la transformation qui venait de se faire. Mais dans ma tête, je n'avais qu'une seule chose, c'était sauver mon fils. Je suis allée vers la salle à manger. J'ai essayé d'éteindre le feu avec une couverture que j'avais à ma portée de main. Mais la couverture a pris feu. Je suis retournée dans la salle de bain. Il y avait un grand seau dans la salle de bain que j'ai rempli d'eau. Je suis allée à 2 tours verser sur les flammes qui se sont éteintes. J'ai pris mon fils et nous sommes sortis de l'appartement en attendant que la police arrive. L'effort que j'ai fourni, l'adrénaline que j'ai eue, que je n'ai jamais eue de toute ma vie d'ailleurs. Arrivé dans l'ambulance. Moi ça a grâce à Nzambe. J'ai la réanimation. Et arrivé à l'hôpital, selon les dires des médecins, selon les dires des gens qui étaient là, je peux dire qu'on m'a déclarée morte. Une fois que ma maman est arrivée, elle a identifié le corps avec difficulté parce qu'à ce moment-là, ma tête avait gonflé. Elle m'a reconnue grâce à mes pieds d'ailleurs. Et c'est à ce moment que ma maman a demandé justement de leur laisser encore un petit moment avec moi. Et je ne me rappelle que du moment où je suis revenue à la vie, c'est lorsque ma maman m'a appelée. Et c'est là que je me rappelle être revenue à la vie. Et une fois revenue à la vie, on m'a mis dans le coma. Eza pasi. Eza vraiment pasi pe mawa bandeko. Tolandi ndeko na biso vraiment na bokebi ndenga lobi na ebite soki ba volume kuna nde nini me eza pasi pe mawa pona mibali ya boye. Aujourd'hui, si eza passe. Oui, monsieur puisse venir me chercher ou bien chercher à terminer ce qu'il a commencé. Mais je crains plus pour mon fils parce qu'aujourd'hui, mon fils n'a plus 4 ans. Mon fils est grand. Il va à l'école seul des fois. Il fait du sport. À n'importe quel moment, j'ai peur qu'il vienne, oui, et qu'il achève, mais pas moi, mais mon fils. Parce que pour lui, la douleur, ce serait que moi, je puisse souffrir à vie. Olingaka moninga souffrir na vie mobimba pona nini tala mwasi ndenga koma ki vraiment avant ba opération si la tala et me voir pour la première fois moto sale longi ndambu la bouche déformée les mains déformées bozomona ndende kwa lobi donc posa ya mobali wana ezake ye a souffrir kana vie na ye mobimba ndeko mwasi akomi kobanga même il voit même na mwana po mwana kenda moko sport ye moko mwana za suna 4 ans déjà les kisi za do c'est que mwana komi na ba 10 ans 11 ans akomi kobanga abangaka ke mba mususu sala ke ayibi mwana obie mwana na ye amabe komele poni ni mobali wana alingi mwasi wana na vinde mobimba fo a souffrir bandeko kelki motema mabe ya boepona nini mwana bato bokutane kana mokili boy olingi ye pe na bolingo soki esimbi te tika vi na ye pona nini siko olinga mutu a vivre malamu te demo contrôle te oyo tokeba bandeko tina ba mabala soko ozomona no malamu te
o eloko moko kaka omona eloko meme na bafamille kutu omoni ezosimba te koforce na o te baforsa nature te nature baforsaka yango te o amitié mo ezosimba te esimbi te tika na yo eza pasi tolakisa bana na biso meme bana o amitié moko boye ezosimba nango te meme ya basi na basi bakamai na mibali na mibali bakamarade ka ya bana na biso ke yoka kolukaka ye alukaka yo te fo arrete fo tika fo kolakisa bana soki kamarade wana yo mona kaka yoka moto s'interesa na ye na ya tika na yo wana ezaki kamarade te fo tolakisa bana tokobombela bana babiloko te fo tolakisaka bana eza bien te na vie oyo soki moto s'interesa na yo te akolinga vo meme asala mabe soki bolingo eza nango te akosalisa vo meme mabe mpo amonoka te mpo amonaka vinoka ata nyonso na souffrance me mokili eza ya nzambe mpo na nini kosala mwasi boye mpo na nini kosala mobali boye mpo na nini kosala ndeko na yo boye bandeko na nga merci beaucoup vraiment esali pasi vraiment nayaki ka tosolola vraiment eloko ya ndeko na biso Clémentine oyo donc mpo na libala moto elonge deforme eza mpe na mokili oyo bato mosusu balinga koseka ayebi te eloko ni ekomela moninga ayebi lisolo na ye te akotala boye ndeti ndoki elonge yango oyebi te moto auta na liwa moto abika nzambe soki aza na bomoi boye eza mpo na nzambe me omona moto donc badiscrimination ezangaka te esika moto akokende boye bozomoni lokola aza monstre bokomi komoni lokola aza motu te nyonso wana mpo na nini libala mpo na nini mobali mo bolinga kotsaka na motema na yo eza pasi bandeko libala eza prison te libala eza esika moko teke ya komipesa pasi milinga moto liboso soko omoni ezosimba te ndima oyo kasoni bato balobaka azaka divorce me mipesa valeur yo moko milinga yo moko mipesa valeur célibataire ekozala mwasi sa mobali elingi koloba te ke oza légère yo moko nde soko omisali na oki oza na femme légère okomi no bongo mais soko olobi peke naza divorcé mais fo nazwa vie na ngai natango penza na place vie na nga vraiment buzoba te oza pe femme moko bakorespecte yo kaka bato bazobanga kena ya te na boma libala te tozalaka esalaka na camoufla kaka mpo bato bapesa nga respect nga na lobango chaque fois yo moko moto opesa respect yo moko moto omipesa respect selon etamboli na yo mpo eza na basi ebele mpe ya mabala basalaka kindumba me aza na kati ya libala wape respect yango siko mobali yango siko respect nini aopesa ye respect eza yo moko ndenge ozomemela makambo no ndenge ozomilinga ndenge ozose comporter buzoba te yango na respect libala epesa moto respect toboyi te mais ozala pe moto respect yo moko moto ba principe poko oza no pe oza na libala mais toyebi basebele pa mabala babetana bon pe libanda mwasa libala mais aza makango na ye wana siko respect nini oza nango oza mwasa libala mais moto mususu aoke kitisa yo bamikadi oza na mwasa libala te c'est que respect pesa nango yo moko fo mipesa yango. Merci balandi nyonso bolandi nga foma bandeko eza pasi pe mawa na mokilo tozovivre lelo nzambe nda songa biso tobondela mingi po bakadia mpemba mususu bayaka na banzela batu te. Donc c'est ça oyo ezalaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga soki eza nelo moko eleki bien te na video ta mususu nde na otsa ba video boye ezosimba te boyebi kaka ba technique banini. Donc bolimbisi mbala sima tokobongisa kaka na pesi bino ba jeudi kitoko nzamba lola zala na bino abatela bino na mabota na mabala na bino bozala bien ba merci beaucoup bandeko na nga na sepeli lisusu wana tokutani lisusu mbala sima soki ya Yesu akoya te bandeko tokoya lisusu mikolo tozaka na système samedi ezobima deja Victoria Victoria Victoria, Victoria, seja no tempo de angústia, nada temerei, nada temerei, nada temerei, bandiko Victoria, sai na biso Viviane Amazon Zoya.
samedi azoteka ba CD donc na Angola kone koyinda totai na ba prière bo supporter ndeko na biso Vivienne Amazon kombone Vivienne Amazon yaya nanga bo supporter na ba prière na bino ekosala nga ba bien makasi tokutani na video mosusu. Merci beaucoup, bisous bye bye.